Jambo la batuta katanga karibu mission ya biso oyo tozolbengango qui dit vrai qui dit faux na zolo babo solo na zolo lokuta na kati na émission na ngai ya Nadine Fatouma la patronne nebo mesara toujours kolanda ngai na kati émission oyo le pena tozopanza teke makasi ma solo ya ba pasteur na naza mosala nzambe ya solo et puis na naza mosala ya nzambe ya lokuta. Merci na ingénieur ngala na opportunité sociale qui opé sanga sulelo we bana ko filmer nga lisusu donc na lele mo très fort la kayo liso Nadine Fatouma la patronne pourquoi pas na ingénieur strali kuna place ozwami na machine kuna fona kubungisa ba émission mo kaka ndenge zalaka. Merci aussi na Empereur Espoir Mayabu balobi le grand conseiller le conseiller vraiment Nadine Fatouma la patronne na musala na yo oyo azosala lobi toujours na koba parce que les années ngani na Pauline na kata vina nga merci beaucoup. Il nous a dit vraiment toujours na kata motema Nadine Fatouma la patronne la yo motema ya Mado Mayabu vraiment merci la grande dame vraiment Mado Mayabu bisous à toi. Merci aussi na chef na ngai ya Lourd Production les grands lourds bamboteno ya ngwana merci na opportunité. Merci na ba fan tout balandaka Nadine Fatouma la patronne na kata émission na biso qui dit vrai qui dit faux. Voilà le na mbeli bino molobeli moko pe na kasi bolanda landa ka mingi na ma chaîne ya YouTube toujours na kasi bino moboko yeba ye déjà mais biso a na Lourd Production donc ya maité donc to ko sengane a se présenter pour to kota vraiment na mosindo ya masolo yango qui dit vrai qui dit faux. Bonjour mbote mama ngai Fatouma mbote pe na bandeko yonso bazi ko landa biso na mokolo monelo. Merci papa tout le monde on a kati na émission na ngai qui dit vrai qui dit faux tout ça na posa on se présenter na balandi na biso ya Lourd Production bayo ozanani pe osala kani ndeko ndombele botale mopanzi sango ya lobiko ya baindo donc un journaliste panafricain donc yango wana mobundi pene ya nesongenzi na fumukusu kya muzana panda na ngola pe motali matali bongo bopanzi sango donc merci papa to sepeli ko yamba wana kati émission qui dit vrai qui dit faux to landa ki omona be mission na bino na Africa Telema TV au passer le pena ba pasteur au passer le donnet lokola yo zo ndima ba pasteur na te koloba lokola na zeko ndima bango te ezeko zeko tia doute c'est lokola pour confirmer les biso pour la mission de la roi qui bien te tango mosusu fara ngana yo sikoyo ya ona bi lokola wana za ikoyoka sikoyo na confirmer sika na présence na plateau na yo na ndako na mosala na lobi que ba pasteur bazeka ka moi bato basala magado po babike do église ali gado mais nini to bengi église nini na ino to bengi église omoni tango to lobi li gablo tant monsieur bimiro ko akochola bango mais c'est vrai bango moko ba yibi basala yango po bakoma bato la preuve en est boko banda na pasteur ba célibataire lobby si malobi akomi marié lobby si malobi asombi mitu ka sombi mapango bino nzamba ko sala un jour na paradis donc po ya bango ezeba entreprise na bango bakela yango ze ko mona pasi eze ko bakisama jour férié na mabonze ya la kate chaque jour boya kaboti la bango bino bosi la nzamba ko pesa un jour. Est-ce que papa, au yepsepsula du yo au sambela kate au sambela kate? Pourquoi pas na sambela te? Na sambela. C'est quoi sambela en église ni? Tenga na sambela en église. Te nazo ba déjà wane zema gablo na ko kenda suko sambela en église ni. Oh, siko yo sambela kana wapi? Ah, justement, batangi si biso mabe lo sambo. Lo sambo zeka ka lisolo ya moto na être céleste. Na motema na ko sambela. Makanisi na biso ya ka lo sambo. Ezete okenda kufanda sika moko mbonde beti tia ma bonza spécial te na kati ya motema na yo ufandi ozeko kanisa mokilo ekelamaki na nguya moko bona lingi na bima na kotambola nzila ya butuna wana énergie to sengaka mais kokenda on église moko pasteur moto mo atemi liboso abalata ka ba veste ba cravate ba mikanga kingo boy pona tila ka bango mabonza wana no wana peze na ngolo sambo te. Oh, les camarades comme il est grave vraiment. Est-ce que le loso to pena yo boy pasteur beaucoup pena ko matina suka pena emisoti o kwesi pe lui que église za la katele église za motema moto ko sambela yo na nzambe. Bon, est-ce que nzambe o ya yo zolo bela biswa. Po nzambe ona ndalo bibo
3 4 ba sangani na kombo nanga na kati na bango siko yozo ba nzambe ngo lobi kaka yosembe na motemi mais bango ba isi biso ndenge lolenge ni nzambe lobi moko mi bale misato ba sangana esika moko bolo ba kombo na ye. Mama nanga yomoni makambo yo tango na seki na eno tango bolobi soko tokufanda na plateau na pasteur mo soko tokokoka boloba te na suka so motango ayeseka ibe longi wa mwindo te soko ayebike na plateau kozana moto moko ya moindo tuloko ande kondombele kwa koyate aux assure mais na lobi akoyate akoyana ah ne kita te qui dit vrai qui dit faux mais oui ça la tout okuta na pasteur moko bilo bo vana na plateau na ngai to lo bana likambo ya bible loba na ya na mokanda mosu soka biblia o basala ki banda na Genèse te na Apocalypse akokima akoko defendre ngote po ezekaka lokwa buku alupango ya ka testament mokanda mo moto afa kufatika siko pona au testament na ngatika kyango kasi bato ba vivaka na Israël te tango ba monaki ba vivre basali tango na bomba liba kufa nde basali ba testament na lingina loba bolobi esika mibale misato basangani ngana aliwana nani alobaki yango nzambe zila nano mama bato ba confondaka bokanisaka makomi ya bible zema ya biki ya nzambe to écriture nzambe ezena alobi te kezali ma ya biki ya nzambe voilà ezali explication nzambe atene tikati na o papa ndombele akoti se biloko na nkolo okomi po bato bayebaka nzambe avisitaki yo mama na ngai mfatu yango balongoli basi bilamba na église etomba liboke po nzambe ndalo église nini nango se elongoli mwasi bilamba batomba liboke panza teke ozemo pandisango ozemo pandisango yebi awa basi ya mabala bakoma bilei bisuka ya dendo pasera bikota kuna na chambre haute nakuta ona teni ya damu alataka na bandeli kuna basali makambo ya shoswa wilki omoni tozena confusion moko tozena confusion bato bazeko kanisa mosali na nzambe bato balataka ba veste wana batelemi liboso te mosali na nzambe moto nyonso azeko sala mosala moko songolo ezeko sunga peuple ya nzambe cordonnier aze mosali na nzambe médecin tonganga buka aze mosali na nzambe te bato ba mosali na nzambe te wana na boy zila na loba te zila na loba cordonnier tango bato bazeye konyokwama na mokili bakota zamba banyati sende empoisonné basala boye bazoki na sa makolo bazeye kolela pa ya nzambe nzambe tokosuka wapi makolo na biso bapota mai ya nzi ekota mabe nzambe akokitisa sapato te po azalaka mpe likolo te nzambe mais lelo tokopanza nteke bino mafatu ezali masolo bino bolingaka te nzambe azaka likolo te azaka likolo ok tokozonga na place wana tokokoma voilà nzambe lokwa kokitela bino basapato te aponi molimo mobimba na mokila molimo akenda botama po akokisa posa na ye nzambe posa ya ye nzambe eze nini kenda kokokisa lokwa bato baleli mingi kenda sur place ozwa solution na makambo na ba nalobi cordonnier cordonnier ye bokamwika mokolo moko boye bato batambola makolo ngulu ye asali eloko moko sapato alobi kobanda lelo botiaka ngo na makolo bato tango baze konyata lisu basende te na nzila bakumisi nzambe na nzila ya nani na nzila ya cordonnier c'est ça la vie bato nyonso bayebi ndenge wana mosali na nzambe kaka biso ndawa tozali na confusion ya kokanisa mosali na nzambe moto moko atelema atambolaka na biblia na sali peke twasula masasamba ye wana nde mosali na nzambe Angela confusion totale confusion bato wana biblia ekoma sula masasamba baze ba charlatan mais oui dans le 5 ministères wana nyonso apôtre pasteur docteur évangéliste prophète de pona bazali le côté mama nzambe azalaka importe te biso bayindo toyebaka biblia te ebandeli omoni pasteur okobenga na plateau fois ya déjà na réponse banda Genèse était Apocalypse moyindo abimela wapi ben oui tout aluka déjà ba réponse po mokili ezalaka na 4 personnes Adam na Ève Caïn na Abel mais tango mokili bana na bato mibale papa tobandi na Adam na Ève to sungana bien so bato ba comprendre biso o sauter nzambe akeli Adam ok akeli na mabele selon c'est voilà selon bolo bana bino
bon c'est que moto akela mina mabele ute te bolo bana bino te yo pesa biso yo to biko sunga biso mukeli moto biso boyo mobali yo ada okela mina ni na ba mabele ya kokesa mabele siko na kati mabele to na kati combien de couleurs na mabele et ba couleur rosé belé te tout ça ba couleur za précis mabele zena ba couleur belé siko so za ba couleur belé so yo moto mondo bimi na kata ata daza mundele okaba pourquoi te omoni soko ke kotala mwasi ndeko na yo abotaki na maternité soko kutika ka chinois beba chinois zeko lela wana ngenge yo moto kongalisa liboso do tango bimika na porte maternité mwasi na yo il faut loba malamu mwana wana ya bisote papa ndombele mwana déjà nzamba sa keliba to nyonso la modèle nyonso to sunga bandeko balandi ya moto zo sunga na pe ata nanga pela na posala yeba voilà parce que ozana pona ko sunga na d'abord ngam na zona na plateau après ba pezola na biso pote ozoloba moto moyindo il faut pasteur abongama a expliquer biso moto monde uti wapi bon lokola lolono pasteur ayete papa ndombele lokola yoza moto moyindo c'est que oyebi place yo uta po ngai nena tanga ka bible bible ya kisinga ke mabele za na ba couleur belé lolenge basala ki Adam ba ko benda mopanzi na Adam basali Eve do c'est que basali kana mabele mako basala ki Adam alati lolenge aboti c'est ça kana mabele o basala ki Adam yango sala mina kata libumwa ya Eve ne bimisi bana wana o ngana sota kana bible comprendre justement donc biso pe tozana kata mabele sikoyo yo lobi oyebi lolenge pasteur expliquer biso lolenge nini moto moyindo abima maintenant na totanga bible bisenga na onteke Adam azali moyindo mais bible bisenga Adam za mundele na yebi kazaki mundele ok donc sunga biso na place wa na lingina attaquer na ino isika bolobi nzamba keli Adam alalisi epongi na mopanzi abimisi mwasi eze parmi biloko na sekaka na mona nzamba nga zezo ba bolole pe confusionniste nzamba ndoze bise bongo bolole penza ya bolole mama na ngai nzambe wana tango akeli bampuku akeli puku ya mwasi na puku ya mobali po ayebaki po bampuku babotana na mokili fo basanganaka mwasi na mobali akeli kintsekwa mwasi na mobali akeli ndeke mwasi na mobali ekomi na tango akeli moto oyo balobaki être complet être vrai nzambe wana abosani akeli nano moto ye moko tango asilisi kokela ye moto ye moko ndalobi il n'est pas bon que l'homme soit seul na yokanisa na kosani na jwa mopanzi pona bimisa mwasi omoni teke zai confusionniste est-ce que ça sûr que nzamba bosani mais bible ndeze kolobati non siko seko comprendre nzambe te tango nzambe asali Adam il fallait Adam comprendre l'importance ya mwasi soki basalaki mwasi na mobali directement mbala moko lolenge banyama mais le lelo mobali onga ba valeur na ngate nga mwasi comprendre on a la Bible mais tango atiki Adam ezaki quelques minutes ou je crois quelques minutes pour comprendre que non azala no yemoko et après a couper ce mosundu mais ça m'a qui zo batena ndenge zo mama zala na oka mopanzi sango soko kei wana lokwa passer ko nyoko ngai na nyoko mite ngana sungira we kaka zila oko sunga ngai te ozeko deviende bandeko balandi zila na lobelo ko moko moto na uto loba tout à l'heure que moto ndaze être parfait c'est-à-dire makoki yonso ya bomoi eze ya kokoka na nyama nzamba bangi teke nyama sakanela mwasi na ye ya nyama aya ko bangira ngona moto te omoni mokanda wana ya biblia eze na madofolo mingi d'erreur grave po ekomamaki nango bato bazali komela ba whisky bazali kokoma mokanda ngo eze na berreur okomona ke Adam wana oyo bango bakumisi nzamba asalaki moto ya yambo abandi mokili mobimba aboti na Eve mokolo Eve aye koyebisa ye Adam tomeka nano ja tata na mama basali ntango basali balobi comprendre ke bazali bolumbu bakei kobata me nakoki na tuna zila te nyoka banda mokili esalema nyoka lobaka te tozala mayele il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nyoka, babi, bapesaka nyoka, et tumbu tango kosi Eve, babi, okotambola lisusu te. Liboso nyoka kina makolo kwa makaku. Sikawa, baloba na biso. Nyoka ninya kosaka Eve. Python, boa, vipère, nyoka ni.
po ba nyoka baze ebele mais nyoka nini ayaka koloba na Eve lia mbuma soko le mbuma okozwa mayele mbuma nini ezalaka soko lei yango ndo yoki naze bolumbu marakuja papa ndobeza maman oh là là omoni mokanda wana eze nango mokando esalemaki po ya ko esclavagiser biso yango bokomona que Caïn na Abel baze bana mibale Adam na Eve babotaki mais mokolo Caïn abomi Abel mokile tikali na bato misato mais tango nzamba ze ko bengana Caïn kayabi esiko sa ko tindanga bato pona bakobomanga bato ngo banani Caïn kei na pays de Nord abala babota mosi wana utaka wa te bato bazalaka na bango avant Adam na Eve bato bazalaka po Adam na Eve na vrai kombo na bango Melek na Sedek basé bato baye na troisième position ya mokili. Non, première position biso baindo berceau de l'humanité. Deuxième position basiatique ba jaune. Bango ba pembe baye na troisième position. Ouais. Yango na pays de Nord kaya ke akuti bato abali akuti. Bible eze histoire ote biso to se référer nango. Po yaki ezalaki importé. Yango boti esclavagisme. Batangisi biso nzambe moko abota na mwasi moko ya mokili. Mwasi ya bato ya Joseph. Ye nzambe atalaki basi yo bazalaki libre bazalaka te na mokili oyo. Nzambe ni ngwa kitaka bozi. Bon to bolobaka Yesu mwana ya nzambe. Nani siko mwasi ya nzambe. Po bosuki ka na mwana. Mais po moto za na mwana. Faza la pe na mwasi te. Do bolingi te bato baloba mari mwasi ya nzambe. Mais bolingi bato baloba Yesu nde mwana ya nzambe. Libota ya mari bakendaka pa ya beau-frère nzambe ko beta matolo to ezalaka ndenge nini te wana boloba te okokenda lifelo te babangisa bato po soko tolobi réellement Jésus mais biloko pamba wana ngana ko banga ngo ngana ibisekele na bango te est-ce que yo monte ko lifelo eza ko funga mama lifelo eza dessin dessin mo batia mutu mona maseke na mokila mutu mwindu sikao ajwaka bato azeko tuzwa bango na fusha azeko bwaka bango na moto ba angelu nde ba mindele te aliénation omoni na dossier ya Yesu nanu ange Gabriel soi-disant abimeli Marie alobi na Marie okozwa zemi mais mwana wana akozala mobikisi okozwa zemi alobaki te ngana yeko tikelo zemi uti pa nzambe ou soit zemi wana ezalaka ya ange Gabriel batengi bakotisi na motu ya bato mysticisme moko ezalaka te zemi wana ya mwana ya nzambe eye na molimo ekoti na molimo soki ekotaki na molimo asupose kokota babisika mopepe ekotaka na monoko na jolo ta mosu mpe na miso mais curieusement zemi wana ya nzambe oyo ekoti na nzela ya zemi ya bato ya mosuni te zemi yango esali 9 mois lokola zemi biso bato totiaka zemi yango ekoma luka maternité Maria akomaki na pasi ya kobota plus grave Maria ake kofongola makolo po abota Yesu te bato babimelaka bisika bakotelaki ya nzambe kotelaki kuna te ake bimela kuna po nini omoni c'est là kuna en tout cas qui dit vrai qui dit faux na kanisi émission oyo peneza ya koyinda papa ndombela nza panza nteke na kata zo panza biblia na ebite alinga kabulongo na combien de parties hein c'est le homme kuna na panda makuna bambote no yango wana papa ndombela opesa kanto malili donc ekoti na nzela mususu muzabi mananzela mususu ekoka ko bimela na nzela wana te wana nzela bana ya bato babimelaka po bakotelaka pe wana soko eyaki nzemi ya molimo mosantu mais ba pasteur balobaka il fallait ya ndenge wana pas comprendre pas ça bato ba na moki pas yaki ko sauver bato il fallait banda par passe o bato so ba monaka et puis pour accomplir mission na ye mama na ngai omoni mondele asekaka lelo saka zoko mona ba pasteur na biso mondele abi donc lokuta na ngata la bato ndenge bakoma ko bongisila ngango oh mais oui kasi po mondele yaki ko kosa te lelo ba pasteur basale yango même théologie donc bate ko apprendre ndenge nini bakokosa bakobongisa lokuta ya mondele Yesu aleki
na nzila ya mama po yeba pasi ya mokili me bo limité yete ye moko nzambe ti azalaki esiko ya fandaka atikali koyeba pasi ya mokili te non il fallait quitter la pour moto pour nalingi na sunga omoni mokili oyo ya mosuni monde physique et un monde du concret mokili ya suka mokili oyo namonaka bato mingi besikolo ba pasteur so baze kosala délivrance balobaka nazokanga milimo naze kobwaka ngo na deuxième monde lelo ne mission ya mama nanga qui dit vrai qui dit faux boyeba ke deuxième monde ya mokili otoali mokili ya liboso premier monde ezaka mokili spirituel toaka na deux mondes ata bolobi au monde pandemonium monde cosmique mokolo ya li toko expliquer mais c'est un monde spirituel deuxième monde ya kande monde physique po mokili bandaka na molimo yango bomoni na mokanda botanga ka balobi créons l'homme à notre image nzamba lobate je crée l'homme nzambe pe basunga kai oh na sungi nzambe e basunga keta te mais kenda kotanga te créons l'homme habito sala moto na lolenge na biso alors baite je crée l'homme à mon image crée l'homme c'est que zala kile ba ange loup ah kasi c'est que baaki basungi te c'est que moto asalamaki na makanisi belé mais papa nomela mo lokona ti yopo ibinenge ni ba lolenge ni ba ange loup ba ya mais Angelo azeka kisimbiti oh Angelo azeka elima mwimpe de pana bi bato moindo boy mwimpe kisimbi mwindo tola ba Angelo ba bisimbi kasite oh bango na ba Angelo mama kasi oyebi tango tolobi nzambe azaki na bato na milimo pene na ye po basala moto tango tolobi bisimbi biso to baka bisimbi bisimbanga matweki matungulu anza bato oyo basimbi mabomba mi ya mokili yango babenga bango bisimbi donc basi yo bazobota bisimbi do baboti milimo sa te wana eza diabolisation ya loposo pembe bana moko bamakosefala mitu minene babina bango bisimbi te bisimbi baze ba ange gardien nalingi nakota zamba zamba eze mokili mobimba eze na bisimbi nango eze na ba ange nango eze na milimo oyo esalaki zamba yango wana ba ange ya zamba omoni biso tobengi bango bisimbi po basimbi sekele ya zamba ndoko belela bango yango moto ayebi sekele akufaka na mai te po eze pe mokili mosusu na mokili ya mai eze na ba responsable ya mai bisimbi ya mai ba ange ya mai mais ba diaboliza et de préférence solo ba ange soko lobi kisimbi mwana moko ya motu munene te wana eze maladie to utaki komona wa mama Olive Lembe basali bango opération esilaka nango esilaka donc biloko mosusu tozali koattribue yango na spirituel eze physique ba médecin balobaki te ezalaka malade mai ndenge endaka kofanda bana na cerveau ebandi kokolisa motu mbango mais bisimbi ezali ba angelo na esika oyo biblia erévele te po bazalaki mayele te omoni ntango tolobaka Afrique berceau de l'humanité yesu ntango bazali koluka ye na mokanda wana ya biblia akimelaka wana na Egypte mpo na nini ayaka na Egypte epui bokobosana te jésus yango na bible na ebandeli azalaka anio mwana ya mpate mais ntango auti Egypte atangi ntango azongi le lion de la tribu d'Egypte bino bwaka balion te balion nde eze biso ntango azwi enseignement na Egypte amati mwa baniveau ake komvuma kuna naza su meme to bomonelaki na komidio yango bomonaki apanzaki na bamesa ya bazando ya bato akomai mwa yake akomai mwa yake mwa kuluna na mwa c'est-à-dire biso balion biso basakanaka na biso te biso balion bango kuna nde bampate baartificiel yango komona jésus akomaki na mwa omini mwana soko moto so akopie mwa kiyanki amemango na mwa ndenga mabe par rapport à moto abotama na kiyanki na ye jésus ntango akendaka komopanza bawenza bato po akopiaki kiyanki okama te baye bakangi ye moyekoli akati moto litoi mbeli wana anda olela ngo manga te batambolaka deja na bambeli contrairement na yesu moko balakisa bino ya libefu bo akonda bapanti lokwa barre de fer zila akati muto azoki ngo pa soda mbele to pa soda ne soda ya o ya o te abimisa soda soko mbeli ne na kutu te e balobaka ngo eza na ba biblia na yiko pesa ba référence te ponga na ze pasteur te mbeli wana yoko botola mbeli soda mbeli soko zere gembe même soko to bia botola yango policier soko mbila ya tango wana c'est que ba ki baba
baroka baki bayangi bayaye yango zo mona tango baka même Jésus Jesus mais c'est le roi Mujos Karajes et pour combo yo ange Gabriel ayaka komona na nango pa Marie zalaki Emmanuel, Dieu parmi les enfants d'Israël. Omoni tango komi yo Jesus Christos obolobi Jésus Christ Jesus ba Jésus pe ba kebele ba Jésus barabas bala on a ko kombo na ye ya yakuza oh bali bala tsabino kaka ye mais yo mona wapi moto ya sali mabete na mokili bapona na ye na muyibi bato ba préférer ba libérer moyibi mais ba ke na kulusu mais ça qui des chemins qui est bien tracé des bibizolo ba pasteur ba te ya biso mama ngai soko chemin ya Yesu ezalaka tracé na kuruza lingaka lo bate nzambe longola kenyo ya makila liboso nanga ayo kiso mamuke akoma kinzoto babi ba pasteur ba te ba lobi azaki 100% Dieu 100% homme dona kata bonzoto na ya bomoto ndi yango ba ki pas justement yango wana il a qui est plus petit prophète un tout prophète ayebi ke na mokili oyo to yakango eze mokili ya limite yango zena poids yango zena taille oze limité facilement bakoki ba peser ah maman na biso Fatouma apesaka autant de kilos maman na biso Fatouma azena 1 mètre autant pour mon sounier limité mais l'esprit bakoki ba ebate dimension spirituelle na mokili ya molimo to vivaka très longtemps. Un homme spirituel a banga kakozonga tena mokila molimo po kuna mokila ressource kuna mokila énergie kuna mokila bokasi awa eze mokili moko ya tango moketo yaka tosali mosala na mission moko bien déterminée puis tozongi dire que Jésus azaki 100% homme 100% esprit yango bangaki eze na mutazalaka 50 esprit sans mosunité te tozalaka kaka composé na 3 facultés esprit corps âme sagesse, intelligence, et fandina na intelligence, et fandina esprit, sagesse, et fandina âme, mosuni, azemo kokisi. Omoni? Jésus, na prophétie, ba pesaka sourier. Ezalaka, a hérité trône, ya koko na ye David. Kenda na Matthieu 1:1, qui est dans la généalogie de Jésus. Okomona que David azalaka roi physique. Roi d'Israël spirituel était. Jésus a été comme roi. A hérité trône à David. Mais salut que tant que Israël c'est qui sous colonisation romaine. Ba romain basé ko coloniser bango. Ba empêcher Jésus. Ba empêcher Jésus à ko ki sa mission na ye. Yango moni balobi na Yerusalem Yesu akotaki lokola mokonzi. Mais alaka mokola kota na kibokonzi. Aya ko détrôner Hérode. Makoti lokola mokonzi akeli susute na pouvoir ya Hérode akeko kota na temple alakisi ke na faillir na mission nanga physique ya kokoma roi physique na kokoma roi na mokili ya molimo roi spirituel na bonzambe akeko kota na temple mais Jésus ayaka te pour kufa na croix aleli pourtant akei na mont Tabor amati na ngomba isika babi Jésus akendai ko sambela akutani na Eli na Moïse mont Tabor ya ka cimetière ezaki cimetière isika bakunda Eli na Moïse tango babimi ba yebisi to ko accompagner na etumba o po bango pe babundaka pona bonsomi ya Israël tango akomi na croix adutete abime ba vioyo ba expliquer anga boyete ba fero ba vio balaka anga ke bako apuyenga jusqu'au bout yemo lelaka Eli pourquoi Matthieu abandonné. Traducteur alobi mon Dieu pourquoi Matthieu abandonné le kuta. Banda Genèse était Apocalypse sika nini kombo nzambe zala Eli. Sika yozo ni mapasete basango ndimi on quand même. Banani. Basango ataka. Bazwe zokuto liboso nde bango. O baza bazwe. O mona kate bato moko ba kosaka na koloba. Bandeko bangai. Oyebi na olingala. Yo bentineti ba fe na biso ba mosengo ba fe na biso ba mbongo équatorien. Abete rope na makanza boyo ko sepela. Mumunya zeko kosa ndenge bandeko na biso to kutanyawa. Chabo ya boyponi. Bangonde ba facilité esclavagisme na mokili oyo. Na catholique. Siko biso bato moindo tozala nzambe na biso. Mais tozena nzambe na biso. Ah, nzambe na biso. Est-ce que osomona mokili za banzambe mi ba. Bazé belé. Toso tona bango. Batazibi bala nzambe na. Bazé na nzambe na bango.
soko kaka okei na Biblia ya wana soko okei na ino na Biblia ya wana okomona que Yahweh c'est Dieu jaloux soko tozongi na histoire ya Moïse akei kolesa bibwele ya beau-père na ye Jétro na Madian balobi nzete epeli moto nzambe wana alobi na ye nzambe wana oyo abimelaki ye nakolakisa pourquoi nalobi nzambe wana alobi na Moïse nayoki kolela ya bana na ngai na mabele ya bapaya soko nzambe moto akela mokili mobimba mopaya kobima akozala nani na miso nzambe par rapport ke ba baza ba Israël justement nzambe wana azali kokonza Israël azali kokonza na Égypte te abana kokonza nyoso kokonza soko Égypte pesa aki mabele na ye ngaka loba jamais nayoki kolela ya bana na ngana mabele ya bapaya abengaki Égypte mabele ya bopaya po ye contre wana ezalaki ya ye te donc ezali lokola bana na bakendaki congé na mabele moko pour kenda kozwa bango tant mosusu mwa visa te siko totali bien na ndenge nzolobela c'est que nzambe bafrika za makasite po nzambe mi ya mindele asali effort bimisa batu na kati la Égypte et puis azo combattre le roi na kati mboka na ye ponga na uteke Égypte na kan bandinzo baba takuta bosoko komi 4 ndinzi lokola loko mususu de ce que nzambe ya bafrika za makasite mama na ngai na okenda na ba biloko mike ya pona kosunga mpe ba peta me ba africain ngazaka makasi tote omoni kaka nzambe ya ba africain wana aze nzambe très fort ambo très fort faut prouver déjà la pouvoir avant Adam et Ève biso tokelaka omoni biso baindo omoni Abraham tango yaka na Égypte akutaka soko 7e dynastie akutaka déjà ba pharaon ba vivaka et lelo esika bakunda Yesu nzoto epola mais biso esika to bombaka ba pharaon te lelo nzoto ya lelo et pas Yesu apola te Yesu amata likolo papa nini ezaka likolo mama na ngai omoni tosungaka bandeko balandi c'est vrai sujet oyo eningisaka bato libumu pasteur po babangisa bato il faut prouver que non amataki likolo te faut prouver que vous allez monter nzambe ba indo prouver biso papa ndombele que Yesu Masia oyo bato zol baka mona na nzambe za mona na nzambe te amata likolo te akenda apola na mabele c'est tout expliquer biso prouver omoni Jésus avant babeta ye c'était na maboko voilà Jésus wana na baye ko libanda ko kabola moi ba damage na bango ensemble Jésus wana tikalaka ko bimela baye ko lité mais mokolo babeti ye c'était akufi po Jésus akufa na tétanos matamba na motema désolé tétanos mission complète mais tétanos babeti ye c'était na ba 10 heures et continue makila et matiti na motema ba 14h30 15h oui wana aisha ki muiba na ke dokumata non patata kosa ki ya kosa ye ya kufa avant muibi wana kufa le même jour te pourtant balobi mbule indi bafungula ka bango do muibi wana ta musupe ba vocation ba sambela ke muibi wana a continuer bo moy ouais mais tango akufi kuna na kuruze ba yekoli bakima ki balobi baze ya kobanga ba mikangeli na bandako basutuka boye moto abimi ba porte akokanga me Yesu adusoli mi akomaki esprit ndenge pe biso soto kufi mosunyo kake kufa ka matière olobaki matière basala kango na mabele yango to kenda kotika mona mabele sike uta molimo biso to yebaka te kolo molimo aseko zila molimo na ame salaka gardien ya molimo molimo mutu nzambe ya mondo azeli molimo mutu mais oui nzambe ya mondela azeli molimo c'est logique omoni tozangi bokasi po nini tango tokeye koluka milimo ya bato wana pesanga misala ndengo salaki na koko Abraham azaki koko na te sala na ngai loko salaki na Noé mais Noé bolole moko boye alangwaka masanga tikali bolumbu na miso bana na ye tango yo keko senga misala ya Noé même moko mosupe na sakuti okolongola bilamba kotikala bolumbu na miso ya bana na yo bato na bato ndenge moni bakombo ekesani Fatuma Botale Ndombele Nekina Kipavita Nengala Nzumbu ba identité bilei na biso zeni Matembele Pondwa Limbondo Monganza Mongusu Mpoka
lituma omoni wana ya biso mabele na biso Afrika bango poke ikuna na Europe ba Roger ba Pierre bilei na bango soko ba shawarma bato na identité na bango mabele na bango Europe to keipe na Asie kuna ke komona ba Jet Li ba Chang Li bango pe bazena bilei na bango mabele na bango Asia. Mais papa ne me le fona coinso pena makasi fona lukolo pena mutatembe mosala nzambe foma panza kanteka panza ka biblia po foma a comme c'est là papa ndomele na suka parce que ngai na za moteite na za kaka bobele mopanze sango pona yoka ki be mission na papa ndomele zo panza ba pasteur o ba pasteur ba ligablo ba pasteur ba mbongo mais awa makonza mboka bazo ba pasteur na honneur nyoso pona ko yeba ko pesa kima na mboka c'est justement pour ba konzi pe ba yebite basé fruit il y a de formation oh au moniteur bato basé ko kola basé ko yebisa bato nini mama moko na tango kala basé ko pekisa bato ko kenda zamba dimanche mama wana kendaka zamba dimanche nde mon pepe moko emema yeti na sanza tango wana pesa iso totala sanza na molangi tomona mamango na koni na motu na mwana na mokongo na mbwana ye mama na ngai elala ba génération lokuta wa totala nano na vision ya miso soko telemia weske ataku to batinzela ngweze plat okomona montager na gare centrale ataku te zena tout droit te vision ko suka mais sika watala kuna sika sanze yali oyo ataba vie ko ka kokoma te biso toze komona mwasi moko akenda kuna na mwana donc okoki komona ko yebi bosembo mais olokuta tala tango to lakisi awo bato bayeba kaka ke Yesu zeme molimo mosanto te ezeba lokuta très bien organisé ba dirigeant na biso ya lelo basé fruit ya église basé fruit ya christianisme basé ko défendre oyo batangisa bango ngana kamo katete on azé ko mona ba pasteur basé ko teya basé ko nganga na comprenaga eze preuve ya immaturité bo mwana basé na comment biso nde tozé ko bunda ko réanimer bango oh donc moto misubeli na bilamba ko zé na comment e ko kamisa biso te siko yong to ko réanimer bango oza mutu nini nga moto na ko réanimer bango ngai nde mwana ya kololo pango fumu kimbango amba kolo mabele donc awa ne ndeto za awa bato basembela ka solo ka bato kimbangiste te bato kimbangiste te bato ya bon fumu kimbango fumu kimbango baza bato mususu bato kimbangiste pe baza côté mususu te tant moso olingo memanga na église kimbangiste kasi fo te bango pe baze ba chrétien kimbangiste bango pe basambela ka bible na bango baze na nkoma foko sukuma bango bala muka pongi kimbangu nenga teki na bomba zosala bote te mama na ngai très kitoko kimbangu di fika soka mateya kinini ateya ki bato très bien alobi tango base ko sambisa fumu kimbangu na 1921 na mbanzangu atuni bango poni bolingi te moyindo sambela nzambe na atuni bango fumu kimbangu atuni bato base ko sambisa ye voilà poni ni bolingi te bayindo baza na nzambe na bango nini bolingite baindo pe baza na livre saint na bango boyeba nda recommande biso baindo lobi botanga biblia po moyibi bakokanga ye na eloko ayibaki totangi biblia nde toye komona po mais na kati ya biblia oyo lisolo baindo ezeta lisolo ya royaume Congo ezete lisolo akoko nzala mpanda na koko kiteleki nambo babeti te bakoko na biso ayebandeli ya mokili o babanda baindo banso na Congo awa na Congo te na baindo nyoso bazena mokili donc babimaine pa na biso entre lac Nyanza na lac Tanganyika basalela ka wana babandela ka wana comment le monani koko nzala mpanda ya mobali koko kiteleki nambo ya mwasi ba utaki menzabe motakeli bango nzamba bandiko kela bato na bato ba reproduire espèce na bango mama nzeta kokotie zena mandalala nzeta mbile zena mandalala mais kolobatelo kwa yoso zena mandalala na nzeta kokoti nde mbile ebima te mbila ne bandeli nango banda mbila kokotie banda kokotie baindo to banda baindo yango komona moindo na moindo babotaka be baindo ndenge nzamba sala principe ndenge nzamba sala principe bandeko o bazele lo na christianisme accepter paradis na dessin kuna na paradis to kolia tomata mbuma monene kwa kokoti na paradis ofandi boye okotinda lion kendana no tuila ngai la gomme wana lion ke ya tuelio la gomme aye ko pesa yo wana na dessin na ba livre lifelo
ndoki donc so balobi na o démon yo moko omona ke démon na ze noir ko pandombe siko bakisi maseke obakisi na mukila mais na bi pete ba démon on debaka na mikila mais baka na sexe donc ya ka moi compliqué yo ozo condamner ba pasteur ba zone ba tamondele mais yo la tela mba mindele te omoni siko bajara ba dobanga na lingaka yango wana onati mba mindele ba debanga na lingaka yango wana donc nazo comprendre te ozo boya côté musu ba boya côté mais yo mo ozo kota na côté mindele pour ngana neto te vanda to lati mba mindele bon l'inet lati ya mondele zila na pesa yo na pesa deux réponses voilà to sali li pro yo ena fufu ngana ena biloko to dame biso de na alesi moninga zila mutalesi moninga ate na lelo boy matière yali yangai bango ba yibi yango ba ke ba transformer matière ko coton tout ba duao hein donc ngana ti matière bango ba ti mayele mutaleti moninga zate mais soto songi na biso Moïse né grandi en Égypte voilà tango akei kaka na nzete wana nzambe na bangalo bi Moïse ôte tes sandales car c'est lié très saint ba sandales wana utaka wapi aswaka en Égypte poya ayebi mboka mosute moto ya zeko ambome banzoto ya bakonzi na yeso lala ba millions de années moto na ka bolumbu balobi to landaka bana Israël na bachar déjà à cette époque Pharaon bana ko mela mai na coupe en or te soto kei na mokila ndenge yali biso ba indonde bolumbu na biso ya ka sacré biso nde to ba ivalere lamba ya mona mondele lelo ba nindiste ba sewa bato mona mikila pota kendaka wenze bolumbu te bazongi kaka ndenge bazalaka fanto e banana bango oh mais bato wana bazalaki na bango biloko pamba bato batambolaka bolumbu bato balianaka bakanibal yango zeko mona sentiment na bango ya kala ezongi oto zeba nidiste restaurant mobimba kuna bakota yango ka bolumbu bolumbu te bazongoli eta initial donc comme bela suka mais mais il faut na zongela yo pona ola sabiso comment bato moindo bakokota na nzela o esengeli pona bango wana ndeko sa émission so pona bike ezala mulai de moi to le belango awe ya soute de l'autre zakiro baki ka pona ba pasteur oyo na basote ya biso le banza mena kata Congo na basango o esi biso ke basali ko sala ba magablo na bango basala bango ne loko moko te donc par là ba faut bazonga na nzela na kati ya boyi na bo kinwara na biso ba africain donc il sera émission Zolanda au pandemson teke le lengeni ba pasteur na ba ko rejoindre bino na kati na nzela o bino bosibo côté lia malonga oyo yo zo ebisa biso aw mama na ngai na to c'est vrai to comme na suka mais omoni le loze to robanini prise de contact to sololi moi li kolo voilà omoni ba pasteur cause ya souffrance christianisme cause ya souffrance ya bayindo soko ze na poto mama Fatuma fandaka na poto okolala na nya unaona mbeto mais awe pa na biso soko nya wala likaka nya moto akomi agité fo benga pasteur na lali na butu nya waze kolela nya yo lingi nya wala la hu to nya wala la kokoriko malela ka be nya mais pasteur ate yango demo ba memi bato na mokili ya makanisi c'est-à-dire ose ko tala mwasi moko boye na roman okepe si obali na ye boboti bana misato na roman oyo yebite bokokuta na mbula nini batei bato nini automatisme na vie ese ba makambo bino bapandisango bosungaka bandeko balandi automatisme existaka te nzamba kelaki moto azeko ka pasi mwasi aye pa pasteur azeko ka pasi na libumu mela mai ye jolo baki mulimo yo te tant mosusu eze ba règle douloureuse c'est naturel pas moi si mondelo ya memela yo biblia soko ayebaka que na motu pas ceci la kana losambo ndako kaza l'avancer na technologie mais mondelo soko moi ça zeko ka libumu pasi okoko kenda na ba médecin ya pénété faut kenda na ba médecin approprié okokota ba radio okokota ba échographie mais ye mota komela yo biblia et pas na biso wa te simba libumu simba tv mela mayoyo oleki mais tala non on a ba témoignage ya mboka ya pauvreté ya ben conscient to lingaki bana balingaki balala nzala na moni kaka frère Gilles aleki apesi biso 5000 to sombeli bango moi 3 kopo ya loso to ti mafuta yango na yako tato la monnaie na nzambe témoignage ya bongo eleki na radio bato bakomi ba inconscient limité mokili ya nzambe transformation
baotindela bino sous-vêtement ya tombola te omona mpena mwasi moko kitoko bo abumbi mokongo na ngambela akuti kaleso yango bandeko balandi bolimbisa ce sont de vérité oyo il faut toloba kaleso wana mundele kwa kasalite atangisela yango makila asokola malamu te mais ya sepeli pon élastique abi na otiango na détergent élastique nango nde original na ba soutien ba uta soko na ba morgue bato babela soko kwa kara mais ndengo zali awa soko ndeko na oya mwasi aye kotala yo ayebi yo zala kapeto oze mwasi kitoko soko pesi sous-vêtement solata akomona ko humilier mais ba préférer ko kenda ko somba sous-vêtement ya moto ba yebite ya loposo pembe bango balenzo to ya dendo batindeli yo bisuka ya dendo mais na bokola ba dendo na lukana tala kisuka ya dendo ya bulu boy na mona te oh nini wana balesa ka bayindi de yo lera ngote mais ngana dia ka naturel te na dia ka naturel mo ndunda na ngai na zena mokilité bato bakanisa ka balia ka ndunda pona pauvreté tenga na dia ka ndunda pona mayeze na kati ya ndunda tango moto akufeli makoso ngana bike makoso zebile ya bambo balisi yango bayindo po nini bokei ko sambelo komona na kati ga ya biblia na bango mwasi oyo balobaki soko azaki kolanda Yesu alandi Yesu alobi eze malamu te na zwa bilei ya bana na pesa na bamboa c'est indirectement kofinga mwasi wana mboa mwasi wana alobi on sait que to pisi resana ba musulman ba ni ba biye so zanza mbete te na bango pe ba musulman ba yena na département na bango musulman arabe ça va musulman noir ko salate mama tango toze koloba baloposo yango tolobi lelo to simbi likolo soko occasion ko zalambala sima il faut zala papa parce que na se to éclairer na ino bato po nini ba indo ba komi lelo ba umbi nyongo moko to kotaka ya ko nyokola bato moko foyer to futem justice atata mokelolo nini matembe obuka matembe obuka bite bute malgré nyoso zendunda moko buka oyo lonaki tolonaki boumbu to esclavagisé bato yango to zeko futa lelo to komi inférieur po to yambi bonzambe ya papa lo sambo na biso nzamba yo kakate to adesaka lo sambo na biso nulle part donc c'est que auto sala ka kolbanza mais merci na tongo nyoso eza te lo sambo lo baka chaque jour na tongo pa Yahweh yango pesaka bana Israël éparpillé lelo dans le monde bokasi dans lo sambo yonso Afrique salaka yango bokasi Europe biso moko lo te biso moko mais vous savez comment te mama zonga na bane 78 79 ba église ezaki lokwa lelo te bandumba baki pe lokwa lelo te ba fazer baki pe lokwa lelo te abike koya nanga ya bomona ba église ko mebele banini banyoso wana kaka pa na en Afrique po na baras mosusu te ba chinois ba uti na se lelo ba zeko vivre bonheur mais biso to uti likolo lo to za okita na se boko mona ke ba profession bible eloba mais pas ça ngona mona après na situ ngana uti ba netika poto Afrique si to kepe kuna isa ka poto izande komonde za na problème Afrique du Sud okendaki kan bozena na kenda ko tele bible za ka poto Afrique du Sud eze loko a poto esika milliers mondial afandi Cape Town, Sun City, Pretoria kenda na baso eto babenda courant na poto ya bambo na singa téléphone telelo eze na ba place musuna na Afrique du Sud bazene lambate balataka litaba te Afrique noire nyonso tous ces bas pauvres malgré nzambe akaniselaka biso bana liboso mboka yonso tozena bomengo wana to bénéficier kana yango te po nini balobi héros pauvre car le royaume de ciel leur appartient wana biblia baluki ba maintenir biso na état ya pauvreté po bomengo na biso bango bakenda yango zeko mona 10 millions de morts na est tolobi nzamba ko sala te bato bazwaka décision lelo bandeko balandi ta moso batu biso na nzila babeli ta moso motu balobi o démon antichrist ekomamaki na tango ya suka mais non tango ya suka wana ekomama banda sona na 500 quelque wana tango basali bible tango ya suka eza lokola oye na boutique mo balobi nyongo yaka lobi lobi ke balobi ane bando salaka lobi soko ye lobi otali wana nyongo yaka lobi kasi ndenge Jésus revient bientôt on a banda ba komadi donc c'est que bientôt les doigts na nyongo na ngoka yaka lobi lobi ti akoyaka te. Merci papa Ndombele, vraiment je suis très contente ou pandinte que na ndenge na yo
ils ont engagé Papa Ndombele, mais tu as la deuxième partie de Papa Ndombele pour nous expliquer biso le lengeni to comme la pauvreté au lelo tout ça qui ba esclave na nengeni et tant que makeli biso to comme la position oh tout ça lelo na lo lengeni na mona za mieux placé parce que il y a semble la nzambe ba indo biso to yebi to yoka ba pasteur mais lelo Papa Ndombele azo surprendre na kolobake bazo kosa biso po bible ezalinde moto nde mutakomaki yango yani ki yare bambote no la kata miki likuna lobaki bona dine la patronne yango la yani ki yare jogo maliko otiki na obale ma bambote ne yango wana pourquoi pas na Angela Mpoyi depuis Canada lui moi si kitoko na kata Canada Angela Mpoyi babini zo soutenir na dine Fatuma la patronne babi 100 € loko tempo na ye donc saka bambinga ngo donc na ndenge monga mystique talaka yo Angela Mpoyi moi si kitoko Papa Ndombele en tout cas merci moi un mot de la fin des gars que ça la émission pour la lelo et puis que tu continues moi deuxième partie pour nos panzanite que malamu mususu koleka et puis que bato ba ko appeler ba ko melange belé pour na yo et puis depuis que tomboki si ba pasteur là mususu peut débat moko ça la donc entre yo na pasteur moko na kasi ko la kita et puis que Papa Ndombele yo pendo lobaka puis fona zolo pasteur a lobaka pour na ba ko suko côté ni maman nangai likamboza na ngona kati bango ba pasteur basé ba bande magnétique talaka ka mayele na bango bandi na Genèse sugi na Apocalypse mukanda ba koma kala dictionnaire kutu ba bakisaka ba phrase soko ba combo par rapport à l'évolution à mokili bible c'est ebi réalité lelote ba to komaka bible ba ebi ba réalité ordinateur te donc ba kozala limité maintenant ni to lo ba na bande ko balandi biso tungisa makanisi na binote mokili nzambe tango akeli mokili akaboli bato ba sentiment to salaka nango uti na nzambe bokomona corbeau soka lingale sabana na ye akokenda kokanga bana ya soso asali lisumu te lion soko ayoki nzala akokenda kozwa pa ya bamboloko atafanda kana léopard akokanga na léopard te akokenda kozwa bana ya mboloko so nzamba atuni to mboloko afunde pa ya nzambe nzamba ko bayona pesa ki ombango bongo kimaki te poni bongo lion aliaka matiti te fala liani baindo biso moko to mibatela tango to sambelaka na nzambe to lelaka baze ko boma biso na este nzamba bibongo bino ko mibatela te ndenga mondela bomaka biso na este poso bomengo na biso akenda kotonga pa na ye asalaka lisumu te na miso yawe asalaka ni lisumu te pour yebisa yawe yo pesanga mabele Europe eze mabele pauvre bongo pona vivre na osanyo fona kenda kopiye na kopiye nda ni fona tia baguerre nzambe bato na bato babelelaka nzambe na bankota na bango biso tobelelaki nzambe ya mpumu vidilu mukulu a Kongo mbombi yanda tobelelaki nzambe na bankota na biso nzambe moko bayana mukanda komona yawe nzambe ngo abota te biso yebaka yete mais bible wane koti na voix pacifique te bakata basi mabele bakata biso mitu bakata makolo pour to accepter bible avant 1491 baindo bayebaka biblia te sans bible nde tokelaka sans bible nde baindo to misalelaka biye biso to zena biango posa mais avec la biblia to zeba esclave yango tokeko tonga Amérique na biblia yango ba pia Afrique na biso tondisa ba misère Europe soko toko tika biblia te toko domere ba esclave ya moki matondo matondo mingi Papa Ndombele na koti na ngala rythme matondo mingi babi honorable malheureux donc Assoumani Mbiso opération zéro libulu na kata bandale balobi vraiment nous les osama bien donc touro en 2023 na ici tokolonga honorable tokolonga vraiment talaka yo Assoumani Mbiso musala kitoko na kata bandale azu bamba mabulu nyonso ya bandale balobi ba votaka muto zo sala musala ba votaka muto na posa na bino donc Assoumani zawana to voter tant to kota masola ko voter to voter en tout cas touro aleka pona alobela biso Papa Ndombele moi numéro de téléphone pour biso te pour la biso to ko benga ba pasteur so ko benga yo pona moi mutu na moi moke na bande ko balingi ba jwa biso ba bengi biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 bosilika makasite tension comme ko sala bato AVC comme
Donc bon silicate bon l'embeseke pour AVC j'ai ko twa ba. En tout cas ba silika papa ne veut to silika Ambroso Fibo ya Rachel Mbolela. Babi motema ya Ambroso Fibo Rachel Mbolela na kati ya Canada ba salutation na yango wana. Merci na bato sur la dimension na kati ya émission na biso qui dit vrai qui dit faux et merci aussi na chef Nangai de production et vraiment merci vous ala toujours na émission na bino bo sepela to beta masolo belé na kanisi papa ndomele to kokuta nsena pasteur moko lo baka kitoko koleka wa biblia pena lia kango pour la pasteur papa ndomele kota ye paso lia maloba la ndenga baba africain de photo de pasteur o pena lia kamaloba en fait que ezala kita to banana zolo ba solo na zolo ba lokuta. Merci, abonnez-vous massivement et quant à moi la cantina Pisibino au revoir et tout ceux qui le pour l'élo prochainement toujours avec la Fatima la patronne. Ciao. Ngala, ngala botola la